Katuka Afilika reparive monogachet Diditilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité Modo ya made Bunda ya lelo ebeteli Société Nationale de l'Électricité SNEL en sigle. Bana lukala balobi courant ekoma na yango yako bébé bayebisaka bango que respect ya horaire ya délestage, mais on dirait que tout délestage yango ekoma exagéré oyo wapi. Selon population lukala, courant ezalaka lisusu makasi te po basinga ekoma ya kala kokata na tangu nyonso, mais na fin du mois ba facture ekitaka te, au contraire ezomata chaque mois oyo pasie. Bana lukala ba beta kimbonda koloba boyete pe balembi po bongisela bango ou soit bolukela bango solution. Mbonda beta na yo mona mama courant quand tozo déplorer puisque tozo fanda courant ko katana rota na balambala. Alors tozo comprendre tende to vivre ba mère bazolela to sina SNEL abongisi ya biso problème wana ya courant pamba te mbongo kuti ezomona te mbongo osoma makala mbongo osomba koni mbongo ezomona pe te babisale se kufi biso ya misusu tozomona pasi wana donc tosinga bakozela SNEL baza la bonne foi ya kobongisa ya biso courant. Papa courant quartier 6 eza courant moko mabe ngana ke visiter mukie na mbanzangu peut-être na mbanzangu kolamba no mwandam par rapport à quartier 6. Quartier 6, to lamba raté. Donc comme chaque jour, il faut prévenir moi 3000 francs, moi 4000 francs pour que ce moi passé à ma kala na wenzi. Yango to senge pas l'état, abong sa courant na yé. Et to senge pas SNEL, abong sa courant. À part ça, courant on paye à malungeza la raté, mais to koma à la fin du mois, facture 30 000, 40 000, $10. Mouké tire ba ko 50 $. Ce que tu comprends, moi les calo bango ba pesa biso ango ka poka tout monde la ka un certain moment qui ton ndengeni to ça na posta courant tellement que ça courant ya biso moko to somba ngote to kendelete ko defa ngo quelque part ba bon sera biso courant to bando ta ba TV bien to bando lamba na kata courant bo to bando chata maya malili tina ba congélateur ba ko chata ko koloba te ba musu ba ko chata ko ba phase suite à quoi courant malunga ezate ngo bende ko ça SNEL to comprendre parce que courant ce que yé minute kaka ekei ekatani to sala su courant te ko lamba to lamba la suna rechoté to koma osomba ka makala to saba dépense belé makala en tout cas fin mois tan ko ya bambongo facture bambongo belé bo tela bat bambongo masumu bodo liaka ba konzi bo tela biso pe likambo po ndenge zabo to comprendre su to mo le jour wala tout na biso courant minute ka ko ya ekei ti tan ka R14 ko ya bo memi courant la minute ekei ti butu bo sa biso bo poanye ba konza SNEL bo tela biso pe likambo mwana mama koyeba ete soki courant eza mabe na moi il faut pe kotala ka diminution ya ba facture ba pona kosunga population po boye bozoluka makam bo bongisa kaka pe bolukaka ata ko informer population po bayebaka programme ya courant soki ekokata na ou pas po niveau ya kokata na oyo eza kobebisa bato mingi oyo basalaka usage ya courant mingi boye eza bien te koluka pe ko renforcer ba quartier oyo courant ekoma ya kobeba toyebela pombonda tokobeta kaka mbonda beta na yo yaya Katuka Afilika reparive monogachet Diditilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité